Une pour les meilleurs. Nico Business Car number 1. Nouvelle Jérusalem. Nico Business les meilleurs. Oui les meilleurs. Oui les meilleurs. Nico Business l'exemple. Oui l'exemple. Oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Bozala décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix à bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekuna fanya vente na location ya ma miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekuna uzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numéro 102 Manyema Coin Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ko Twitter igasimu ku 099 701 81 134. Wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, ce n'est pas de la magie. Voyons, c'est qui a motoka? Girl, what's your name, what's your number? Let me tell my boys that I want her. She's a eye catcher. Tindika TV, everybody subscribe to their YouTube page. Worldwide, Africa, America, Sweden, London, Paris, France. Everybody go and subscribe to their page. You know who it is, it's your boy Shine Stone. Let me tell my boys that I want her. Girl, what's your name, what's your number? Let me tell my boys that I want her. She's an eye catcher. Let me tell my boys that. Voilà, chers fidèles internautes, Mbotenemio partout aux Olbako, Rolandanga, Christina Rajab, Navata, Tindika. Merci déjà la confiance pour passer à Rabiso, Potosel, Abino Moussala et bien, tu es l'Abino d'actualité, place, le Cambouza, Tozan a raté. Net le tout d'un cas viol au boyebi mon a 13 ans au bas viola qui est dans la camarade de classe 7 garçons bas viola qui est mais tout le monde dossier en ça la neti donc ça la neti dossier en ba fan de liango juge azali na dossier na maboko ba corrompre ba pesi mbongo tellement bano ba viola qui mwana wana baza bana ya bana ba député mususu azana koko ya sénateur talaka justice ya mboka ngo ndenge ezokeka na ndenge mabe donc juge wana azali corrompu bapesi mbongo alie baparent ya bana wana bakimisi bana na bango wana oyo baviolaki mwana wana dossier yango ekekaka bongo siko population apesaki donc bakongole nyonso oyo bayeba likambo wana bayokanaki bapesi rendez-vous lelo tokuta na école wana kote bana na batanga comme ça to manifester ba marcher biso be presse to ngato za wana tindika to accompagner to ba likambo ngo eleka ndenge nini mais to kompe place yango marche yango pezalaki nango te to komi kuna to kuti makambo ebele il paraît que mwana ngo ba renvoyer ye ba bengani na école mais l'école ba responsable ba bengani ete aza mwana malgré likambo salama bongo ba robwa kaita zaka mwana na bango siko to loba nini ba mama pe ana Kinshasa boye ba pe ko surveiller bana mwana âge à 13 ans zokende ba barbecue akei ti ba air moro bozo zonga te faut surveiller bana rolandela bana babi bandomela ba whisky donc amelaki whisky na âge à 13 ans déjà amelaki whisky na ba ninga na eti comme mamba bongo donc ils a participé ma pe justice mboka na biso siko bana nande bakimisi bango déjà bakei baza na Europe ba misu bakei Amérique siko bakozongisa bango des questions to mitu est-ce que bana na bakozonga po basambisa bango po basi bakimi déjà bakei donc ekomika à suivre donc to éviter ce dossier ngo zandeni ni so bana na bakoya et so likambo ngo zaltsundeni to éviter po déjà ndenge ke juge azane corrompu aliembo participer ma pour na famille wana na chib mwana na lwa leki na ngai petite sœur na nga ba violer donc ça passe siko mama na yozandeni ye mwana mwana ata ba renvoyer te na école en wa ko ka iso tanga wana si ba ko mo chemi hospital la mwana ba violer ki ye ale ka ba chemi sap akoma gêné donc ils a participé ma en tout cas ba parents au surveiller bana bino ya basi pe mibali oyebi ka ke barbecue tali na montre 18h 19h boki bolandeli tu 22h 23h mwana azozonga te c'est que ma bezali mineur il y a 13 ans
ake barbeki ya participer en tout cas cher internaute vous a connecté na tindika pe vous s'abonner botala ndeka na biso télévision za radio te botala ba image boka batu ndenge ba lobby par rapport ya kango nde boko comprendre lisolo ndenge ezokende donc Zomasima kindobika bakopanga Zomasima kindobika bakopanga Zomasima kindobika bakopanga Zomasima kindobika bakopanga Zomasima kindobika Zomasima kindobika bakopanga mwana ba notifier ba parents batindeli bango no ba notifier bango décision que mwana azali renvoyé de l'école pour asali boto jusque là non école abandai cause la justice comme justice a se prononcé école a se préparer pour renvoyer bana wana nyoso ba oyo ba commettre ba fait wana mais quant à victime azali mwana biso peut-être que bon bino moko bo comprendre que mwana biso azali nano oyebi makambo ndenge wuti koleka moral na ye ezali tranquille moyen aya kosala examen te peut-être bino moko bo comprendre tozali batu bafe ya ndenge wana eleka na ba réseaux sociaux wapi basi ba nazomona ndenge bato bazoloba ba image tout ça na makambo ndenge ezolobama courage nini ya kozala nango mpo aya kosala examen ekozala mwa pasi donc eza teke école a renvoyé te école plutôt il faut renvoyer bana oyo basali makambo école akoki korenvoye mwana wana te aza victime ye asali nini aza na ye victime asali nini mpo barenvoye aza victime kutu biso tozali baparent toza kocompatir na famille wana d'ailleurs biso tozali comité de parents toza kobongama il faut tosala descente tokutana na baparent ya victime tocompatir na bango tosolo na bango toyeba qu'est-ce que nous pouvons faire mpona koyeba kosala ke mwana biso azonga na classe prochainement tout ça koyeba ndenge nini kotala possibilité ya komeka ndenge balobaka ke
azali traumatisé moralement pour na koyeba ko solona ye pour na ko solona ye pour na ko réintégrer disons l'ambiance wana école azong la baninga na ina sens azali mo na biso ba renvoyer te na école biso ba parents comité des parents to s'organiser to sala descente pour na ndako kutukuta na ba parents to solona bango tout ça eza information à lokuta oyo tout ça. Je sais que yango na information na mutu ememi bande ko na biso ba activité ba syndicat. Je sais que ça yango information na mais balingami kati na molongo mobimba radio na bino esili koya pote ya solo bosungama na molimo pe na bomoto bolanda radio Shilo News mikolo miso 24 heures sur 24 7 jours sur 7 télécharger application na yo na Google Play Store radio Shilo News kota na site internet www.shilonews.com pe niata esika bakomi radio to pe na logo ya radio okokota na kati na radio pe okoyoka radio na yo okoki pe asolo kozwa contact na radio na 00 32 466 247 112 benga tuna motuna landa radio okozwa biyano pe basolution na mituna na yo nyonso Nzambe apambola nyonso. Ça nous arrache pas. Comment école c'est pas criminel. Ba criminel baza baleki na baza minduki. Maman langai. Faute eza ya famille, ya mwana, ya tout. Même si on condamné acte, puis na école ya sali. Fallait pas abengala. Mwana ba violer na ndeko na ye. Nous décrions chaque jour que la justice de la RDC ne marche pas. Maintenant, voilà maintenant pourquoi on doit suspendre un tel juge pour que tout le monde puisse avoir une leçon de morale que quand il y a un dossier, il faut les trancher équitablement. Au lieu de faire l'injustice ou prendre parti. Là, on ne peut pas le tolérer. Nous demandons, d'ailleurs nous exigeons la justice. Nous voulons que la fille mineure soit rentrée dans ce droit. Et là, ça sera justice. Voilà. Revoir les écoles privées, même catholiques. Il y a la drogue qui passe dans toutes ces écoles. Le grand problème, ce n'est pas seulement revendiquer, parce qu'ils se sont justifiés, disant que l'acte n'a pas été fait à l'école. Oui, mais le problème en est, c'est qu'il y a la drogue qui passe ici. Dans presque toutes les écoles, on a mis des caméras. Il faut revoir le tout. L'État doit revoir le tout. Ces enfants, je ne sais pas déplorer les magistrats, je ne connais pas le soubassement du problème, mais je viens marcher juste pour cette petite qui est femme comme moi. Je marche pour dire aux écoles, il faut revoir le tout. On n'est plus en 1960, on est en 2019 où la drogue vient. Les enfants se procurent de la drogue à l'école. Cet enfant a 13 ans. Et les violeurs ont 15 ans et 17 ans. Ça devait nous interpeller. Ils ont 15 et 17 ans. Ils n'ont pas 20 ans. On est tous parents. On doit revoir l'éducation. L'éducation, ce n'est pas seulement venir déposer les enfants ici et repartir. Non. L'éducation... Les intellectuels, on ne peut pas se réveiller un bon matin, dire des choses qu'on s'imagine. Non. Je suis là pour répondre à toutes les questions. Et moi aussi, j'ai été l'une des personnes principales qui a sensibilisé aux réseaux sociaux, non à la justice partisane. Pourquoi des juges, leur appréciation ne doivent qu'être favorables aux riches et aux pauvres? Pourquoi la Cour constitutionnelle, lorsqu'elle a fait de bavure, pourquoi c'est seulement pour les riches et les pauvres? C'est ça notre lutte. Cette justice-là, le droit congolais
devait servir à la justice et à l'équité. Mais le droit congolais, et donnez-moi une amende de 10 000 $, sur base de quoi? C'est quel texte qui une amende de 10 000 $? Vous voyez vraiment, c'est une scène montée. Et l'autre, on a condamné 2 personnes. Et l'un est en détention, l'autre, il est en voie d'évasion. Demain, après-demain, il sera aux États-Unis. On a dit on ira jusqu'à l'ambassade. On va dire ce genre de choses. On doit crier. Même cette loi-là doit être révisée. L'âge mental doit intervenir dans toutes ces choses. 14 ans, moins de 14 ans. Donc, j'ai fini par dire aujourd'hui, mon fils ou bien mon petit frère qui a moins de 14 ans, je lui ai dit, petit va violer et puis on ne te fera rien. C'est inadmissible. Les droits, c'est pourquoi? C'est pour la société. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Je vous rassure. Merci. Merci beaucoup. Voilà, balandi batali bino mo bomoni ba image ki batu ndenge ba lobby ba ONG za ki wana ebele ya droit de l'homme pe bazala ki wana to senga na mama na biso Denise akota likambo yango ye na fondation na ye bakota batalaka ya mwana mwasi wana ya mwana wana na famille na ye ba meke mpe ko aider bango esala mwa bien bato ba ONG bato ba fondation droit de l'homme pe tika simate donc bo soutenir bo landa likambo justice esalama vraiment mwana mwasi wana ba o ba violaki ba camarade ne wana bazonga so isaji bazonga baya kosamba so ko kangama bakangama basala prison po ata mwana nga yebaki déjà mibali mais wana eza ka ya viol on les a participé mawa na pesi mboti na boss na nga Rifin qui sombe pe Papi Kelly na pesi mboti na sponsor officiel Malele de London Junior Mbu na Simabilili merci na yo tokutani mbala sima bye.